Mbote. Maxime Mbote. Comment on Isaac Bango. Lui nous vivons. Oui, est-ce que ça me invité tout ça. Sa population des beaucoup filles ba liboso na biso tout ozali awa biso tout oza to mutu akufite mutu nini te biso tout oza bien bose kete tilio musala mutu azifimbu azate maboko na maya oza clair mutu azifimbu nini azate babangisa bino te po nanga kuba obatika libaya to yokola ne musala mashete zeloko te tosima muliki tokunda pona mboka mashete zeloko te wana za buso batu banda kosala awa tortire zate nini te loko te mais bosa nde musani na to sa musala bilanga donc musala bele kaka iza kulongola ba matiti to etikala propre bonjour pe court bien pour bien marampe bien to so la bien nyoso bien to so kola nyoso bien donc on a so kola bien to ça bien mon message est pas général Kabika bien merci général Kabika papa nous mo biso mais nyoso ezalara na maboko na yo papa lelo bi pourquoi utili biso to ya awa et pourquoi utili biso to ya papa na merci beto mati avion beto kiti la vie na ngana mata ku avion ti mais à travers yo na mati avion merci beaucoup ba politicien mususu ba lobi ki ba niko la bino mutu ko mate bila mutu azonyo ko mate besoin nini bon tous on a vu sur l'aise tu as qui tu kiti na avion tu peux à l'aise ba plus sur maya rumela nous va rouler voilà c'est sur le sambo bote biso ndi mutu a vivre la moki ndi mutu azalaka mais on la biso muri mutu ya osama biba yo la batute mais batebeli ba lobi ke non on est la demande za opposition na bango ya bango biso ne to vivre la ndi ba lo besoin ndenge mo te ba bomu mutu te to ebe ne pe to la to sabe ba bomu beaucoup ti mutu ta za ko ya o ba biti mutu fingo ate to za ni mabuka ba fa des autres à l'aise a qui enkezate no roté ba ya biso to za ne iti na société to za la moko to vivre ne mutaza oyo pe azali toujours na nzela ya kobunga mateza kuna wa chaque jour anokota mateya voilà que ça biso ga malé mosi ya mezi pour mutu a changer maman na mukolo moko te petit à petit to mesana mon message na famille mon message na famille ngai mwana ngai chantal famille somida ngai na ali nazali na ngai gaga donc bana kama tituba ba nazana ko fiti na ba bomi mate nazali ngai ba ikina ngai nazali na kuti ba o pe magete ba to monani to moni bango ba sali misala bila moko conseil na o ba moko conseil ba masa otisi ba sima machete na o pesa conseil ba o sima machete yelo ezali tombate pour l'état de mokonzi après nzambe besele ta suka ga boy mais biso to suki na nemo ya malamu l'état ala saso musala ezara musala ya mutu azosa kulula te o pe amoni ki azan yelo o sa ta te ngana kin akoliko ko miku ya ko mitika mabuko ya l'état ay o sa service national ay ko li musala wa mutu ndai ko la eza musala ya batu nyonso ezate o baba rezene ezara ba réservoir mpona ba bandi ba kulula te eza pona mutu tu amoni ki azan yelo ko sala te aye l'été réquité azali en gros itinga na société ya joko biso pe le tokomi na vale bazobuka kotouche biso tozeli ala maboko ya leta toliaka tozwaka ta repo ezali oyo tuboye neti boye tozwi ta repo tovandaki akoavanela toliaka tosalaka parade ezaka na kati ya ame na place ovanda otele mosenga 500 fois obotola tolala kotiaka ata tioko okemela masanga na bar mefeyaka yokoya mosala ezaka
Monsieur le commandant, 6 régiments de production, mon colonel, les bâtisseurs et agents ont bien suivi avec intérêt votre sage conseil. Les commandants bataillon, capitaine Kalenda. À vos dispositions aussi le programme. À vos ordres. Repos. Gardez. Les unités à la direction données, commandant pour la suite des programmes.